Lobi nini? Nazotinda mutu asomela te eloko na boutique. Pour na sala moi démonstration na la sabango spécifiquement comme na loba. Mbongo azo soma na boutique. Mais ezozonga a plus que na misu na bino na media. Na biso asoma eloko longo to ofungola ngo a. Moto kudo koto ba mankato ko lolise musala. Kasi tamuso eloko moko ya mukeka na spectacle. Chapeau, maboko na ngai, na zubati na ngai, to kisati to me. Tomela, omela, ya miliki toza 100 miliki. Bon, je préfère miliki pour miliki exacte. So il y a miliki nde to bwa ke makambo za. OK. OK. Ouais, Jackie Lipton et Misimbongo $10, 10 000 francs. Nakata thé Lipton. OK. Et $10 sous 10 000 francs. OK, merci beaucoup de ma famille Soya le Swami TV, c'est devant vous Francis Kaileng et quand c'est venu que TV de la radio T. Francis Kaileng qui t'a toujours na terrain na source parce que d'habitude ma comme tout bon besoin. Le lot na mbelibino maître simplice 3 fois pentacle. Maître simplice ça bon maître spirituel. J'espère que vous la deuxième fois na mbesus na émission le Swami TV. Le lot aye sous ko continuer kaka makambo bandaki kande bozaki belé banda copine ba téléphone na maboko pour bolanda toujours émission le Swami TV. N'oubliez pas de s'abonner. Bo s'abonner vraiment massivement pour aura toujours ba news ya Francis Kaileng na kata chaîne le Swami TV. Bonjour maître simplice. Oui, bonjour maman. Bonne santé maître. Angola bako ça va. Bato ba Angola nzambe ba Angola ko. Nzambe pe ça va. Na bakoko na nzambe. Nzambe yazali kolo bakoko bazana se. Nzamba se bango. OK, merci maître simplice bato bazé belé ba Hollanda na mitsi o na banda ku mso ba téléphone ba bakoko na bango. Baza beso ba ye ba maître simplice bon. Ba yebi des choses à maître spirituel. Bon na lingala nde ba limbola ka maître spirituel ba nganga. Donc ye moka c'est normal déjà 3 fandoki. Ye moi c'est normal 3 fandoki. To a se présenter pour la o ba monier lelo par exemple bon normal les a mutu sous atala na pe azana téléphone te azu téléphone sika ana droit pe ya koye ba mettre simplice ba to ba za ndako ba o se présenter devant bango ba iba. Ouais, ngai mettre simplice 3 fois kindoki de ko na bino leki na bino frère na bino na zandoki na expliquer vie na ngai za na magie na traiter après na banjeta bukoko na yebi. Donc ma kamna yoko sala na yoko lubana TV na yoko bimsa identité na nga normal na boy na nga ba identité musubi mana sima bible donc na yoko bimsa identité nga très normal na zandoki. Bon ozandoki ndoki baba isa vaste kindoki na ba sorte belé kindoki wa yo za domaine ngo mimi ezani wa pencher sur quoi kindoki na nga eza na saeli mutu musana bimisi mayele na nga na yebi oya ya spiritualité mutu abiki na besoin za na ngo afuti ngambo. Mais kindoki père spiritualité bon lingala pe doit comprendre. Kindoki eza spiritualité na français. Kindoki eza sikolo ba partenaire belinga sikolo na sala ka kisi maka kindoki maka miracle moko na sala ka yango kwa kindoki po ba kindoki musu eza mutu musu aliaka mutu na butu grand prêtre ba avion ba mituka na moi boazana na eloko te wana kindoki kindoki ya mundela za sala ba micro to so la téléphone to bengani atie na marché ateki nga kindoki na ngeza ozana problème abwa kilo maladie PC AVC poison kindoki sida kindoki bambasu makamune marché marate ozo passer po ba tozana po tozo ba document mwasa kimo mobile kima yo makambo tambola tozo musala promotion ba député ba musicien ba joueur so na sala miracle nanga tamsunje mbobete carton yango kindoki na ba futinga mbongo ba misa ba lukale ba joueur à part ba musuba yakate makasi baza belé na tout le monde kaka tout le bana ba sango na ba sango ba ka faire bino biso yo ba sango ne ba sipon ba likolo makasi ba sango musuba azana makambo te ba luka ba recherche
Puis pas bakisa. Ba pasteur mususu ndenge azosala makambo na miracle mais ça miracle la Bible te. Eza miracle ka luke pa na biso to sala ba spectacle ya bimiso comme si na Bible njambe mto asala miracle. So ngai kindoki na ngai na boye ko bima na intermédiaire loko mona bimi devant bino na se présenter na ngazala ngandoki pour défendre contre les mal. Au sali mutu mabe yo oza docteur to loba. Le praticien docteur mais to kota spiritualité pour malade mususu et ya ba spiritualité ezali. Zoko za la docteur mo limité to traiter physiquement. Non. Quand dès que dans l'hôpital, le docteur a traité car oh bambu mais ça les gens ont traité. Est-ce que yo za double malamorna? Malade bongo balobaka ba traité des symptômes c'est papa boke lukanzambe. Po yemo mona ngeza physiquement te. Ba beti batonga ba sali nyonso. Ya spiritualité pe zalaka oyina biso na ba docteur boko zo tia ba kisi zo tia ba nzete ba kisi zo simba te. OK yo zo traité ngona physiquement za spiritualité ba bwakila ki mutu mwa kenda iluka ka ndokimaka nga bwakila mutu na baby c'est surtout basi baza ba jaloux kanga ndeko nanga mabota pa bali mobali moko ya bien zana mbongo mona ozobota te yo kancha njamba salinga compte pona changa jamais njamba likolo ko sala mutu contre yo bota no ka mutu ka ta musu na quartier ba end ndenge zalaka ayepa nanga kangela nga fiyo na salimba bakisi nanga mabota ezobota mte ko bazemi komo compliqué soit bazemi no sekulaka atango yo ko yana mutu za espérer nanga zana mayele ko sala yo a stopper ba esprit wana po tika la calme po yo boti na oti après ba ko biso to sali mwana na sali mwana te na sali ka mayele ozalaki nango ba kanga ki yo lokona za na misu mibali nga za misu 4 na monyango na fongoli yo place ozalaki esili. Est-ce qu'on ndeza ke ba famille musu déjà ba kanga mwana bango ko mona te est-ce que so yo koti ma famille moto ko créer pas problème kasi makama famille nzaki ndoki kasi to ko sala ngona kindo traitant kindo ngape la tindi ba esprit na ngana ba esprit ba ke bunda ti biso to biso boina physiquement na mona so bo poli est-ce que solution zo so to poli kasi na tiki kasi que solution zo mitelu kita musu super na ngai. Est-ce que mutako ya pepa na opeke no sela pa musalo mo ke musalo la kokite c'est bon ça musalo la kokite na ko sala ngote luka musu sala est-ce que ça ma pepa na déjà na lo bate luka musu na bingaka na webi so ta ça va étape to komi na binga mutu mo za expérience soit na bingi ba pique na ngai ba sango na yebi to stratégie na bango na ko tanga ko mutu landa na se kende wana na ngam na tinda yebi place to komi na ndinga ko suku sango isili mais pourquoi ka ba sango l'église zebele na lobite na memi na otindo na église na otindo na mutu asala ka makambo na lobite église songa oyine le musala mo na sala mo ne comme flou na zo comprendre sur na maile na ngesuki na otindo na mutu to sala ka mabona otindo na église te yo lobi sango préciser mutu aza mutu mais il faut à la sango c'est ça aza sang basango bazebele mais sango moko o to yebani ne ba secret to sala ka makambo na kotindo na mutu to yebani relation na nga te père déjà père na yebi makambo to sala to sala nga kulisa aza mutu atera na église ayeba te bato bako to sala nga kulisa na kotanga kombo te na kotinde pa soit na kotindo na grand maître na yebi aza supérieur na nga na tinde pa na ye. Est-ce qu'il arrive à que mutu moko aye vers yo na ye pa na yo bomba mutu boye yo verifie mo ke mutu na zande ko na yo est-ce que osala ngoto osala ngote so na tinga makamba ko boma na linga ngote ba pourquoi na banda mystère na linga makamba boma te parce que na kuta magie na otika na nga magie so na weli ko boma mo c'est que magie senga ka ko boma magie ya ko boma ezali ya ko boma peut-être pour technologie évoluer ya ko boma ne zala soutenir kala Abraham gutu ba pesa mbeka ya mwana njamba boya be pesa ibwele pesa meme Hollanda donc place ba njamba kuta lunguna bana na Bible na kaleza ki mbeka fo gorge mutu mezala sutu ko moko gorge nyama biso pe na kosala loko nanga na pesa sadaka na bansete na gorge le tataba so na sombele masanga mbila ba makasu tu vois c'est yango na sacrifice za na nso ko bomate siko ba mettre kala c'est que ça t'a changé ça t'a changé mais technologie évolue même njamba mo ka changer ngo déjà va ko tout ça nzambe to landa ka où ta partie ya wana à partir ya Abraham donc c'est ça yango biso ba musulman be comment pour sali sacrifice ngombe ah oui on s'appelle musulman ouais naza mwalimu o sacrifice ngombe ne polo mbeka pona nzambe to kuneti tozana karem tango boko funga to bomanga ngombe nzambe karem na sala zele ko futa tembeka yango to bomile ngombe bamso ba bomanga bataba na ndako masusoso ogorge makila isa ja sacrifice makila ka ya mutu. Mais pourquoi biloba musulman na ba appela karem non pourquoi ce bossisi mamuna bino foka bo pesa ce que so mutu azana moyen te o pesa bango donc différence ni neza ya pesa ya sa sacrifice ya soso na ngombe ça dépend ya moyen ozana nzamba zo mona okangi mozana makoki te so pe zapena soso to okili pa frère na abo makitaba akuli on paye moko te na bana fa bing sa pide ba 20 millions ou 30 bali yango za sadaka sacrifice bokabole le fils que soit ya ko zoma monstre la mananda amemi moya mbeso kela mananda kwa le journée leki est-ce que foka nyama mbongo boko sate bisita mbongo botumbi na tanga kale to batumbi mbongo miningi zo mata bi foka nyama
biso ni biso tomba mbongo te église pe na biso islam to singa mbongo te ma ko frande ezalaka te so par rapport à l'église oeza OK église bazo bela awa nzamba la biso o azala $1000 aleka oleki bakiti o azala $200 aleka o azala $100 bazo kita kaka so bino bo singa mbongo te ce différence ni ezali mo te ke bato ba pesa mbongo ebele plus nzamba na wi amona bon plus ke bino bo pesa oyo okanisa mutema kasi monte yango na place na bazoboma biso ba christianisme olipamba lezaka ya degré pesi $1000 azu ya ndenge na ya $100 ezalaka te bo ma christian bongo so biso ba pauvre soit mutu monga pauvre côté l'église azana 1000 francs ayo ka soni ko kumata place babele ba $100 $10 donc jamais ba kabila na propre volonté ne jamais asenga mbongo te jamais nda pesa biso mbongo lobo uzana 1000 francs 2000 boko jebo to sala loko bo eloko église ezozanga l'église to somba tu vois batika bafana bazongi ncha ba pasteur ba pe basala ka biloko ya ka ba faux pasteur mingi zolanda ba faux pasteur ba komi trop ba komi si église commerce na bango babokola ba foyer na bango bana bango batambola mituka cher ozolanda siko bino po ba même ndimba parce que le plus en plus pauvre batia bango eloko mo aux unions sokozo faut que ndika ndambo kuna pasteur bazotonga rolande pe bazana Saint-Esprit pete na nzoto mona pe mukanga mutu apesha bimanga na bamindimi ausala ba spectacle tamusu magia yaka ne pa na biso so biso to mona ngato oseka kaka nini osala parce que tant que bino bolingi mamba droitier comme on appelle mutazo bebsa peuple nzambe oyo po luki po dévoiler pe bato ba comprendre pe nan po baso tondi sa église ba milima bato zo kufa ezo bunga loko bino boye na ki bo solo ba ndo faire comprendre ba boko sa te bo a pasteur o pato bi ka osala magie loko la sa ki magie biso to tout ça ba to za ki bo ko linga sincérité non loko to ba ta sincérité to peut to dévoiler to la sa ke muto bino bolanda za mutabo to ko sala ngote siko tokosala on a conseil totangeli magie batanga komba mutu te même mutu ayebi mutu moko kufela ndako na bino boye totala botalisa nakomona mutu azana na kotanga kombo te pourquoi bon na kotanga to mystère ezana épreuve te bolo ba épreuve oui misi kombo langa épreuve za la formula sala eloko moko etumbo mona beso moni symbole mona nzoto ne seke ye poso na ngoloba mnoko boye siko épreuve za bon est mystère même ko samba sambela ngo bo tshongo na mese on samba magie et c'est mona na tu vois siko ba passion pe na kotanga kombo te comment maka na sala plébiscite na kombo un bon docteur pe ndenge totanga kombo na ngoloba pe na TV te pasteur ngam na PC boye bolanda ete ba mettre musu le kangam na sala boye pola mutu ana eloko besama ke da pona ngai imagine so tangi na magie ba premier conseil ba pesaka imagine na secret personnel ba dévoiler secret ti okufa même ngano to sala makambo tina ko kufa na otiko dévoiler secret même na yo le beau dévoiler c'est que o memelanga mutu batene na sala mutu masala mekolo batima kamwa to sala ndenge docteur akotaka yamba mutu visite o visite docteur mutu tabima na ndenge na yo ko banga basalenga bakotenga toucher 5 misa soit yo mibale ça ka bongo un bon docteur ça zo traiter bomba ka seka so monde conseil ni no pesa ba ndekolo ko ba mettre baza tout le temps so leki mutala so monde benga na salon conseil ni ko pesa ba taka yo za vrai conseil na pesa bango boye ba iloko nyonso ya vrai ezali ya mabe ezali donc bato mabe bo comprendre bango ba action na bango moko sans ko to ba lobela bino ngana ko loba te bo comprendre makamba osala donc un bon magicien un bon maître o atangela magie ko tanga koma mutu te ke ngam na sayele bo soko ozo benda client ozo kimsa client alors yango moni ba journaliste ba komo kota na bangambo mona mutu wana ko porter plein lukilanga maître wana o mona ba maître ngwa ki bato basala bongo ba maître moya nzala mona bazalaka awa te ba uti musika ati ko sala bongo kimi na ye soko bato c'est problème bato bafinga biso to zalaka mais biso to zalaka to sala ba biso to zana kisasa ba journaliste boyaka banda kuna biso ti lelo tozo rester banda na yakini pile ba 12 ans yango oyoka te na kima na kenda mboka mais bango bayaka basali bakei omona ko yana ina ne 2 ans siko yo oza awo so salaka tanga bakomba bato ngofanda yebisa pesa na adresse so sili so tanga boya kulunga na adresse ntel mutentel ngam na pesa to ndima bino omonte bozo sambusa bato bozo sala bozo te ya bato conseil te ya magie bo proche bato na magie bo kimisa bato na magie te ya mutu fait comprendre magie yango message to yelaka na média et to yaka média pato na tanga bakomba bato et comme promotion non te ya bato fait comprendre magie bo banga magie te kindokeza boye mususu eza ya kolia bato mususu eza ya kolia te na bato pe ba explique bato de la no minute o lukalo expliquer po bato ika muta za ndoki bato babanga so est-ce que expliquer bato nyos tu baza o bazo la no minute oyo ba comprendre o ya yo eza ya ndenge nini o ba babanga eza ya ndenge nini po baza la moi idée oyo bino bobanga kana ya kolia mutu abimi na butu apumba abomi mutu balela ye non nga magie na ngeza oye na sali musala ngoyo kola no bapongi so tu okna ipso keninga na sali musala ipso résultat no tala résultat ozola na magie na ngeza tane na zana ndoki na sala ka magie na bomanga bato na zata ne loko na bénéficier loko mo fo magie mais on a bénéficié ta musuma téléphone mon bon client ko tinanga na poto ka belinga na sfuteli ndako tangise libana juste na sala loko ya intérêt o eza ozoboma bato mo bango tu bazaka plus peur ba pauvre o ba bomanga bato kindoki wana sikotaki ndoki ya magie ya mndele
mutu azosala kindoki na atie na maison asala na butu tamusu micro ezalaki na butu téléphone na butu mais na moi bomolinga batie na maison téléphone mo bimi ya sika bosomba ngo bo sans condition o ba yeso sala yango magie biso to sala oluki magie na yo donc bilo po bokomi pe capable pe o sa pe loko pe na moi pe monani donc bilo bongo sala bongo pe loko la mindele na pesi exemple pe bato na bato bazana ba coutume na bango bokoko na bango so ya ezaka même moko mais tradition on lobi kindoki yango mais tradition ya mindele za différent so ya biso pe différent biso na loba osali musala mutu pa moneni mabe ni konti kokufa ba condition na yo osombi yango na mbongo mutu akoye banza posa ba senga osobi bise somba ta tabato gorge soit tu somba ba whisky masanga mbila makasi pesa ba koko esila ke nini bando yebise ke fo parce que so za na mbongo asomba ble kwa na ti parce que c'est ka magie za na fo bongo sambongo yo koluka magie za na mbongo sambongo c'est comme o baba lika mbongo nebite so balinga isa ya fele to ndenge ngako sa fele magie premier na zambongo okotine na orena docteur na kotiko sala examen fele na somba ba kiso fele okotina mbongo no ya ordonnance na somba kisi na sali musala ta musala ko sina biso musale sili bakoko basengi to sumila bango ta sadaka eloko nyonso ezalaka sacrifice nango na suka soko sacrifice ya moto yango tolongola tu vois na biso somba ta mbongo ataba $100 $120 batabisa ngo kimi 120 to somba taba moto gorge ya komona manga okomolo compliqué ngai oh mais musale sili to sepesa moto asali musala ofele po mbongo bimisa eza to sombi biloko ni kutungana ko futa ngana onte to sepela bango to sepesa ba esprit po ngana to zana biso to comprendre mais bango to comprendre kate to za même moralité po ngana to sona même mettre na moni musala mais devena otindi lo fele na so sana ko comprendre bango pour to ngofeni moi bango wana ba yebi na bango te makambo bango ba yebi kuna mboka na bango bazana besoin mbongo te bazaje na mbongo bango se somba iloko to somba tindi yo jamais mettre le bas tete dans ce raté on a besoin côté liboma côté fulu liboma na mabe ba liboma na ko sala ngote so raté to zana biloko to sala to sipre yo ba to pas no liboma ezakati liboma oni na boma mutu non so zana ngote na ko somba ta $20 somi masanga mbila ya biso zango $1 litre maka na sipe bakoko mu client nga azuite botali na 7 jours azo to silisi ba sipe siliti po nga na ko sona bango yo na to ko sona te pe un bon maître faut o commander mutu akufa ta ko ti commander yo un magicien po même yo okomona mutu akufa bona bimena njela ko banga ete gangela yebisa OK, on a permis mon conseil, faut ça va tenir sur ça va comprendre. Ato moni na ndoto, ata na njelo moni sispe ko banga so banga tikile temps beta o yo moi na makilo zo banga mo esprit. Non. Yo tazo mfia zo na mokilo nde to vivre. Obinini asa nini? Yo tazo ngazo na mokilo nde to vivre. Ali ngazo na mokilo nde ndaba ba kufa balinga bazo ngasusu. Kasi me bango ndengo otambola o marché so za no bien makambo njama ko sa po center na mulilo. Au moins esprit zonge yanga zonga ko bota matamu na famille mususu tu vois siko yo ko mona mutu bona buto bangi non telemila yebisa so za papa nga zo kina njela pesa na njela no mutamu za na njela ni si ta yo se ba ko si alo loko te akila njela ni tamsu ayeli yo te bokuta ninde tamsu ngana lo ni ne sala ya za esprit nga za esprit te nakuta na mona yo mo faut pas na mona yo no so batu musu ba mona ba esprit mana ya batu bazavi mo mona ba esprit na ba vito yoka na mutu mulai. Oui, toyoka ba histoire toyoka ba mboka na moni mutu boye c'est ça. C'est ba mboka sala makatro. Siko tongo moni tamso yeli yo tengani na tinde le kan kene selenga musaya zo le kan yo siko sokimi. Mais yo tinde bise moni yo le kan ba msu ba esprit faible ko kate. Sala ki amona oti. Ça pe na consigne. Na usale bongo. Eza bongo na ba victoire ba victoire na biso wana tozana na ba esprit musu ezana atelema mulai to ko le kan na sama colonel wana mais na victoire. Na victoire. Tumona. Sama ko bato. Ya ba tunati 12-0. Mona espérance abimi yango mona ba victoire ebele 12 comme ka embouteillage mona bato babimi bato est-ce que j'ai dans yo ndete obila ke place na bato na milai basala ça que 12 ans nzano le kate do bona leka nga pona na yebi makam na zana ngo na zape faible te na sambela ka bokoko na ngana nzambe na ngali kolo na ba esprit na nga bazali yo po ibo sambela ka nzambe na yo kina makambo na yo do oya zana makambo ne mususu yo etanga maki yende fo basala yende bakozela olanda et po batinda ka bango osatu balola kamino bakamino zebile pona mona mongo ke sali accident mais ba ina sape ba kufa wa bazata ba promona te pourquoi ba épargner bango te ba ino saba kufa na ba o ba kufa ka te nati nzamba za na ba ange na likolo ange de la mort yeso nzamba tinde ke ne boma muto mona kamino baluki muto moko ka kufi mais ange nza azaka na nzamba tinde po holi na ye o mona akoyoka mawate ta yo zolela mobile na ngai me nzamba lubi bomela ngezwaka molimo ne yaka tika miye mabauli ka mutu moko ka kufi yesa mission mutu mzana mission ya ko sala o batindi ye
Ok, merci beaucoup. J'ai plus KBA, l'homme solution sur ma caméra. Kandé Zalaka. J'oublie pas de dire bonjour à Patrick Foussou, le missionnaire de Weranson. Son monier na musique aux États-Unis, c'est que Makambo Zali. Donc, baron penda baza penda bien blendé pour la mamba ou une musique à maison mère. Maître Siko papa musala oyo sala oyo. Son de Colombo Kabi bon ça va ina landa chemin ya grand frère nanga au permettre tout permettre. La volonté de mon on permettre. Ça m'a bêté. Ça m'a bêté na hotel c'est va ayat. C'est porté. Biso to supporter bango bande ko ba yebinde to vivre na famille ba benga na biso na ba famille ba finga biso bandoki. To lala ba libanda. Ba mo la bibliothèque de bobilio to ba de sa famille. Biso nso to comment ba problématique na famille na biso so linga on supporter ka po musala so linga ba finga. Ba chola supporter. Un jour comment na valer. Tango oye bango yango biso to comment na valer pe maka ma famille ba bengi yo. Au complet des fois ba mikolo po oye ko présenter pe nani ko je so moko tamusu élevé. Bah comme on est là on vient bon na kala bando bangango donc ils avec le temps hein. Parce que là on peut ni les salades be kalambongo so so ndoro mom tam da science kit et au pouce la permettre mais le comment normal à to liambo ni nanko bilim to bo so la te kuna la ba koko ke bo la ve esprit bato ndenge technologie bongi magie za kina kala foko banga yango to loba magie za kala foko banga to ba yebo zanganga o bebsa ke so même mikolo bato ba comme ndima mo loba na TV ba mettre musonga na sala muto intellibo oh tout ça on va pour makambo le développer to comme les canadiens na TV na média mais tant on les canadiens TV ça la promotion makambo yo ça là que on bimisa so ba secret ya bato yo traitaka ce qu'on mettre tout n'a pas rapport quand il y a porte-monnaie magique bambon o bimisa o ba tebele bazo la par rapport bambon ah bambon o zo bima o bango bazo ngo wapi source nango za nini babenda ka biso to ndenge nini pourquoi ba ndazo ba banki te. Pourquoi bon on a ba sala ba multiplication on a tout monde ba sala ni na ba télé ba ngi na kusunga ba orphelin te pourquoi ba bon on a eza ba o bazana ba beaucoup côté soit ba esprit ba saint esprit na nzoto ezate baza trop ba na bis trop saleté na nzoto ozotenga cop yango mona ozo voler commerce ozo voler donc si ça oteka botanga mbongo eza manka mais olie mbongo te donc na vie faut que se poser faut respecter quand même ba norme spiritualité mbongo commerce na nzoto te ko tanga na mesa te tango na kata sac ba mama o pe ba teka kanati na ba wenje neti ba mama biso ba Kongo bazanga ba peuple miki wana te na kata sac ya vert ya biso ya ba Kongo wana et nettoyer ba esprit na biso donc mais ba esprit peut balia pilipili balia pilipili esprit to bande sini ba tu o baza misala mabembe ba kuzana pe batu balia pe pilipili lo ni to lia pilipili siko pilipili wana eza ya mndele eza ya bukoko eza na ma pouvoir nango ba lone lango taka na likasa nango etretaka batu babaka yango pe ne moraide likasa pilipili wana otuti ngo zaki se moraide pilipili wana nte okomela ngo ta ya mbuma bongo ta wichi etretaka moraide ngaso na yoka pota libuma mo na milango ya bambuma mikemi kata 10 na tina mai manga bakisi deux na ba pouvoir eloko moko mezali ba pouvoir ebele sala ba role ebele so tiango lobi na maloba même obwaki na likaso tina saki no sili atanga ngwa mutanga benda mbonga benda ti sikotala nati bo zana benga mutu asombela ngata ata 4 ta 5 tia lipi toka al dépenser ngata comme boutika ko sombela ka mikemi kono mona siko mbongo nanga ke kuna na mbongo na bango ikozunga nanga na lipi to wana obinini nazotinda mutu asombela ngata eloko na boutique pona sala moi démonstration na la kisa bango spécialement comme na loba mbongo azo soma na boutique mais ezozunga a plus que na misu na bino na media na biso asoma eloko longo to ofungola ngo a moto kudo koto manka to ko lo nse musala kasi tamuso eloko mongo ya mukeka na spectacle ya ozong sela moto ngula pa lela te na oliango pour to faire comment o lo nse musala sombo ezate bon eza musala te eza manka eza musala te eza ka eloko mongo ya manka lo nse mutu musala te yo zo mbongo no lelisa iti kasi yo lia no ngana ndimi peshango eza ya ngai bo biso ba to lia to kabla péché te rien yo bakabeli yo so kulia no te kasi ngana ko changer na ngana lie na ngana peso mbongo musuzo futi transport mais faut normalement ben na pa bato bana ngo belé pourquoi okika pa bato boutique mikemike o pona sala ngaya ngo mike na linga ngelo kwa mnene te OK merci ben le so kasi mutango kasi OK merci Kandé maître lobi ke tout monde a moi démonstration mukie atinde mutation belo mo na kata boutique ayenango j'ai plus kabe ya l'homme solution na ma caméra fongole so caméra batunyo so bana ndako ba mona ke TV za la radio te to moni ba sombi ba na Lipton mai OK moi meli tous na Lipton tous na mai to na OK mati chemise pour mso la zana maboko na bloko na maboko te biso moto za elo ezate eza radio te ya TV donc biso mo chapeau na ngai yango eza na eloko te na kati Holanda OK oli sima nango yango eza na eloko te
Yango chapeau, maboko na ngai, nazwi bati na ngai, to tokisa ti tome, tomela, omela, ya miliki toza 100 miliki. Bon, vous préférez miliki pour miliki exacte. So ya miliki nde to bula ke makambo ça. OK. Restez disponible, apparaître à tout moment quand il m'a besoin de vous. Attends. Je conjure obtenir la chance par la force de ses espérés qui me désire toutes mes volontés. Je n'ai jamais été différent, moi, maître Samé de l'approche à laboratoire, mais j'ai demandé si faisant des choses. Timbra canarada, esprit tous monstres. Que gramete, matra, kabala, balanij. Indou Sankar, Kabessa Chantal, les 4 étoiles 1982. Alors, cimetière de Kimbati, le numéro 003-324. C'est la qui a parcouru 3600 km par seconde. Si tu peux, docteur Gilles Scam, madame, j'ai connu par le SEM, c'est la gage. Venez te Chibido, venez te Chibido, venez te Chibido. OK, spectacle continue. Ache ba tel Lipton hein nakata OK. OK. Ouais, Chaki Lipton et Misimbongo $10, 10 000 francs nakata tel Lipton. OK, et $10 sous 10 000 francs. Eh, bon. Hein? Oh, m'tanga teki. Skonde ya teki boy bimika o rozo papa mutusu teki so baxi susu esimbate. Na baxi sum na mutusu. Te yo kele ma pa de bon moto. Ah là. OK, merci beaucoup. Bien moi bon la TV za radio te Lipton et Bibi Simbongo. Bon ezate au sommi Lipton lo baliko panza ko Simbo aiza spectacle. Spectacle maître Simplice 3 fois ndoki kande moi mi bengaka 3 fois ndoki. Bien Monique to babombi babaki se lokote ba oh lo babomba ki mpanzi te. Mbongo yango ebimi na kati ya Lipton ya sika ba otiko somba ba tiemba na kati ya verre et puis mbongo ebimi na kati ya Lipton quand ba TV za radio te maître ce que muto penda bomba ki mbo ne bien ba tie $10 bien 10 000 francs $10 bien 10 000 francs ce que muto lelo le c'est ça ngamo obeni mutakabate bato ba na mbongo te akabate ça ba spectacle to sali to ndimaka to zo mabe muke ailleurs mais faut faire comprendre les bateaux ici les pots et tout ça dans TV tout ça dans radio te ba yipse que magie c'est ko donc yango monaka kado ba ngandi ba magie te magie raté c'est comme magie la tembete magie ezali ngamona yipsa bino magie ezali maketu bo mona ngo eza passe po magie eza mystère eza pour mona ngo découvrir eza passe eza ndenge kindoki eza bo fana ndoko yiba tazando po yiba uzande eza passe ko muntu ayiba kando faza ndoki ndenge na magie ezali siko po yiba magie okutambula na 130 personnes moni pe ozu magie bien 131 personnes okutana mutu bien siko mutu mo yiba teta musu eza ngai tambe bino moko bozotala boza mikolo bo yiba to bo place bo leka na so bozongi bo yiba kama ndenge bo volana ndenge ba memela bino na ndenge na ko memela bino do ezaka bongo siko maître tout à que l'émission mo lobi ke yo tant que musulman ba musulman eza mamsusu o peza mamsusu obi ke so kufi bacha croate na mabele na place na tombe na place wakunda pourquoi ngai so na kufi premièrement na lingana croate retour interdit au pays na kondi mangote yo lingi bazonga na zonga pona nini pona naza mutu moko yo bataila nga trop surtout na famille na nga na population na nga ba client na nga na sala misala ozolanda na sunga ka bato belé bazana balala me bachaka komba Simplice na mabonja me batela mutu wana tazana ndoki me batela na vina ya zala po sanye makambo na marchabo ete soit makambo na komi ezaye ba msope na bongisa mabala bato abota akinda place mongo abota kate bakanga mabota ninga na sali miraki nga na fongole mabota obochi ti foyer no mona libale bongi eta mutu bongo oyoka na kufi omekolela fort donc babatela basala ozongela nini ozonga kana elongi na yo toko bota ma place mususu bota ma place mususu mais comportement ya ngai mutu ngo mona maka des fois akufa lingaka bakisi maka yeti et to mona ozonga la famille na bino to la famille mususu
Musu pe mona ba zongi na famille bango mais na famille élargie côté mususu. Tu vois? Non musala osala ka yango pe ndo sala ka. Monte bongo po ni ba benga ba suze ba tu bazali. Yo musuzi no azali aza comportement ka yo ala ta pe maka yo ka. Biloko linga muto toza ba débat 4 kutu ba 6 toza na mokina. Ba kufa déjà to na kilelo. Ba toza faka tozonga ba zati le ba vivre. Po ni ba le ba toza pe de ba 4 yo elongo mono za 4 races 4. Les personnes actuellement mon azana aux États-Unis. On me va malati yo na comportement na yo. Na ndengo vivre au comprendre mutu mongo lubengo nazana masala nga maka 6 ka na kini kuna. Donc na ndenge biloko yo linga na biloko linga toza bongo to yango mona bato ngo bazonga ka. Okomo considérer mwana abotami maka defe ntel ta makambo asala. Defe sembisa linga ki makambo kisi. Linga pi makambo sonya kolata. Alinga makambo kokaba mo linga makambo kosunga bato. On perd de m'inviter, non pas m'inviter, non pas soutenir que on est soutenir mais oh makambo sika ko yapika. Ozono suze ba sika ka. Ti yo no olio ba keso olite ba cha croix pozonga. Oko lingo zonga combien de fois mo ki so zonga vraiment. Ata 100 fois. Ndengo ota. Poza ka mutaka ya boko. Soka boli pe ko zonga na boli ko zonga na physique. Ba zon foki na bango na spiritualité na sala makambo na na spiritualité. Ezape na mwana nga pe na tikela magie ko benga na kem foki mettre simple na tombo na yepi na sala makambo. Ya to mona ba musu aza ba kundi muta pe ba ba yeli susu na cimetière ba yo sala makambo na bango. Bon biso za ba tombo na biso to sala ils a déjà unique mais izaka misala. Oble bo benga ta famille, na biso ta famille mususu. Ba spiritualité na moko na famille na benga bango. Ba koko na ba bimaka na cimetière. Même koko sera kufa kine na kibonzambe. Asamela makasi penda ke ine lola soki lola ezalaka nde yo. Mutu ba benga oya lingaki makambo ngo. Ok, donc ya makambo ngande ba ko invoquer nga susu na ko. Ya ba makambo ata ko ya. Ko sala nini? Soit olali siko ndezaka ke ba pasteur musu ba ke olali oloti ko biso ko kufa yo peso message ya kindoki pona yo ko lobani. Ezaki ndoki te kibo ezaki ndoki to oli mutu te ba yo peso message. Ba dini manière d'une autre yo lotongo na ndo te mais eza physiquement ba musu ba mona ka makambo na mona maka na mona ngoti. Mais ça les mis sous le long d'engagement. Ok, bah peso message en calme. Moi conserver yango no mona biso spiritualité zamuke, to respecter beaucoup côté. Nandinga kotamba na nous soya mutu. Po ya mutu no physiquement kotamba na so tambola be yango na spiritualité. Po nyoso ko lobeko si ko salam. Oko so pe ofani bozana problème ozu peta 3 citrons et 9 citrons. Ozuma 3 ou 4 au sokoli on pendant 3 jours tina cantine ozuma 3 citrons tina sa cantine lobi malubo sokoli tout deuxième jour 3 au tima malubo lobi 3 séances au moins makambo no déranger makambo sili na respiration et concentration yango magie kindoki yango na muta mutu ndenga zana 4 ya toza bandoki so kindoki no yeba ko dévoluer yango sozi ya ko lia bato volo yango linga ekoma na ngota ya moyi mituka no bimso ekoma na moyi olanda biso ko ndoko na biso za ya ko sala magie na kata tambe mais to volo yango ekoma mona na pe boy na salon pe na TV na est-ce que ba ko bebse pe mo lo pas kindoki mo na nga ayitaka yo maître spirituel azongo ndeni oyeba ba ko mengala na ndako na ngandeni yo ndako no ndoki alikate yo ndeni ponga na ku na ko na ko sala na makambo te so na moni kandoki na buto na ko lamona na ndo finga na to mando soa na biso ponga ngana lobaka nanu na ko banga nani ngaso la mona za suspend ndako na lamuka nanu na lamuka na décaler na ko so pata mungu apamba na bwaki na bato na buto na ndo loba le pont na zo tambo na zo loba na zo chula na tumbi tous les 4 ko ya parler na bando loba kaka mata espace ko kimanga po mo ja muto zo sininga zo loba so bangi au nom de Jésus pas au nom de Jésus boko le nom de Jésus babe boko bando pe ko mo zo au nom de Jésus et c'est simba et ça na effet et ça on effet na ça dépend de ngo zo considérer na ndenge ta spiritualité na yo monte ndo ko loka ba au nom de Jésus pas au nom de Jésus ndoki alobi yango soki ndoki azosala bongo bosko yo otanga sukomboni yo otanga sukomboni seke keye na ye mo nkambo ete yango bandono nga na otanga komboni nzambe obala ona de nzambe biso totanga bible elobi ke na kombo ya Jésus nde milimo nyonso to ekolongo ekende yo biso totanga Jésus te yo na kombo ya Jésus ntango opesi maloba ye akomema ngo so na nzambe te akuna losamo neza salela losamo mais soko nini ezango sengo mpe direct na nzambe mpona soko komosala makambo au transfert on peut mutu akomisela yo eza bongo bango ba prophète nzambe zaka bongo baliswa nzambe do bango apre nzambe do pesi malobani pa na bango ya komisi soko nini ezango bano mamo banda na ye moko asala na ye mutu asala Jésus yango na nga po mutu ye mutu asala biso yo nzima Jésus nzambe asa prophète asa nzambe te donc yo ndo mais maman Jésus wana fuko kumba melie ndenge lobaka nzambe te ba wana saka mutu asaki filme non
mutu asalaki filme voilà mais tokofukamela photo wana te mais au moins toala kondima na photo kaya mutu afilme oyiba chrétien ti lelo eza na bandako na bango baeglise mosusu eza na bandako na bango batia eza est ce que mpona yo kotia baphoto wana na bandako okopesa conseil ni mpona bato eza dini te nzambe nanu premièrement na bible nzambe alobi jamais okotia elongi ya motu place ozosambela liboso losambo ezokomaka ozodore eloko wana na bible ezali nati biso nakofukama boye nafukama nasambela yesu atemi liboso nanga kaka memaka nafukameli ete c'est que longo na concentré na ngata mire na solaka na lobaka maloba nga na concentré nto na ko tia photo te ndenge zelaka na ba église muso photo za liboso agumba mina photo ya a besoin apesi bisou azo dorene keko sans le savoir ozo saela magie ya ngwana kaskindo ko zo sala conscient pozo ozo doré loko nzamba sali siko par rapport ndio lobi ke so mo na za ndoki mo aye ko loba maloba po ndoki akende so na famille na bino se ba ndoki pe bakota te bobandoki bazali famille ezangi ndoki mais biso na bango tokoyokana te mponga kindoki na ngai bakomprena te bayena butu na moi bakokona bango te okomona bango na baartiste na moi boyokana te boyokana te siko mutu mo aye pa na yo kozwa makambo kano bake no abiso famille soko to bandoki barate faso basimba kiste mutu bongo aye siko bosa ndeni biso bandoki babanga biso ngala kuta na bandoki ndoki malo baka vérité so aye na makambo na muke nazana ngandoki mutu apesa ngai ngo bosala nga mabete bobomba ngai amilobela ye moko fa ko to famille na balobela ye mo milobela banga na biso po biso zana makambo ya kozela butu etana menga sango na moyo na coach na temple na beto siko film na moyo na sakanela yo zela butu solo la momo la mwandoki oleba kele pa pasteur na yene pa na yo ko tubela na ko bimise pe yango so alia musuna yebisa bino zwa chasser na melise kama mona ko sanja misune ne ko bima mais oleba to na luka ba pasteur ba pa bino bosango rapide ba pasteur bango bazala akomo bendo maka commerce kata mwana suki tie ba bougie na mutuko nyoko la ba chaka na ba kelo na misu moni kelo wana lobisa mwana na passe okay bozo nyoko la batu kelo wana même yoso na tio wana lela kelo ngozani mai mongo batangisaka na misu boye biso ba kongo to yebi yango kelo puta musu ezaki ozobela misu po batia eswaka soko so chingo mwana misu eswa posa ko molilo azoloba makambo inconscient mata maso azando kite moni ba pasine ba bibisi bana bato na bimaki na butu na liaki mutu pasone lobisi yango moni ba fa na aibi nango to mwana muke so o britaja ko loba makambo bo tiki ya bule so lobika bongo na kosa ba tika ngae o mebimisi bango ba capte oyo lobi mwana bimindo ko bimi obengani mwana na ndako ba pasteur te bandingo ko tambola fo mo bimisa identité non normal si te pe yango mona tozo souffrir yango mona biso na biso ba congolais mu comprenez ça trop moi tena banzela mikolo otuta kata mutu fo boswana excuse pardon ezango so grave tena biso ba africain ato tuta otuta ngai pona ni trop de problèmes aso kenda so kanisa mais on les awana te soko tuta ko sa tamsu lo sona azwaki so mo to okende te so photo za na compréhension to yeba nanu ko fanda na ba pasteur bazo panja biso bazo panja ba foya batu o mobile nondoki ba prophétie moko kaka oui ezala nango déjà na mon étoile ezana vina yo mais bato moko bato okende poto so ke poto muta poto kotinde wapikasi yango le bato musu bantekale yo étoile no zana mbongo oh mutu njama sana na étoile fois kana mbongo yango ka profession bandila yango banda to banda profession yango siko bo sala nde bosunga kaka bato même na mbongo nzamba zo pesa yo musala nzambe tamba na mbongo spiritualité na physiquement ozo sambelela mutu azana ba difficulté tango ozu yango yo pe kabele na prière na o kabele soki bana ta commerce na ba prière mona ko mata un jour ko botelo ebele yo ko zela te kaka mutu azana ne eloko te ozonyo ko leka tamuso lala komba ka église mama chaque jour njamba ko sala bango saka ba kids umona sala pe c'est en église wana mama wana mona bango ayaka na église tango abande classer ba kids chaque jour pe asambela ya koya kaka ye kaka ngamaka akoya ko sabat kasi ya magie akobamba boye loko boye na ko soka yo tamsu na beti ba poutre perle pempe na nga eza ba domination elali sio ekomi consciemment yo ba boule saint esprit zo sala na app na denigre ba pasteur na ba kombo o deligate mo lo ba ka vete ba ba sala ve c'est ça ya original zali ya pirate pezali ba pasteur afre bazali o bazo zali nzamba za na bino pasteur vrai peu jour yo kutela ko délivrer pe d'accord délivrer ngade délivrer pas bon du sepe délivrer eza volonté na nga sa volonté na ok te pona yebite sona ba livrer musani na ko sala pona yebita ko fongola clé ya pinete na yebita ne a délivrer yo ye mo engagé yo engagé nga futa ngombe acho ata na bureau mo sala po ba to linga mi bureau 1500 ça va na $500 na sala te bo se mo pasteur mi sala zo ate bosko so azio bosuka atika luka mindono na fa na makamna nga na mesana
Ok, merci. Maître Simplice 3 fois Ndoki. Il y a le billet pasteur a délivré te batika musale pour faut foutre mission parce que pasteur a zo puis pour foutre maître. Maître est-ce qu'on tombe déjà presque na suka mission la biso. Liloba nini oko yebisa bandeko bazala ndako bala o bazolanda yo. O sabango vraiment musala nini o bazala ngo besoin o yoko la bango ba yoka. Bon, ndenge naza boye bato nyonso bana na nga ndako. J'espère boyoki ngai na lobi mabe boga. Ah ouais, spectacle eza musala te. Ezaka ke bata tembe pour sentir. Na mega ko sala. Donc oh vraiment ya sala. Bo considérer ngate manga grand maître pour na bimisi mbongo bo considérer na musala bo poser bakana bino esimba yango na bo bimisa nga grand maître. Donc on a lobi mabe boko limisa musumu no ke betami libako. Mais nazala bino soki erreur ezali boko benga yo boko commenter na kozonga mbala sima ba conseil ezali na opesa bino mbala sima droite ndenge ko tambola na ba vie sociale ka biloko boko sala te. Donc toutes les difficultés aux anango ko benga na plus 243 89 62 84 875 plus 243 89 62 84 875 ko benga na ba difficulté na problème tout aux anango na ko problème nini précisément maladie AVC PC poison qui sida pour témoigner magique moi ça beau takate ba règle no mona kate promotion ya musala député olingozo oba postuler okanga kiti ta poste na yo pouvoir nazala na kokanga yo ba promotion ya musala ba joueur ba musicien ozana eloko zobeta botia na mai tokotia mayele koyokana. Donc toutes les difficultés o etangami ba traiter ngo na physiquement na spiritualité contacter ngai so na kokana biso na koka so na kokate na kokate. Ok, merci. Par rapport à Pekandolo musicien, tout le monde frère Nabiso, les padres, Papa Hervé, concert Neza la juin, tant que Yopé chef Koutimi Mboka Oyo, na stade Okolo Nini, Oko j'étais pas flair Nini pour la concert wana. Concerne Rebeta scandale parce que yemoko déjà azana grand esprit à utiliser qu'il faut ndende wana, oyo kindenge beti. Donc ndenge spiritualité bazo bina ngo bako bina ngo stade déjà tiba 11h 10h ko zango plein. Makambeza na obe wana Mukongo. Grand moto mukongo na muyombe donc tozana ba chansa bana ba Kongo ba luba ba Kongo ba benga biso ba yombe to makamzo ça les simba ka commerce la biso kuzana na mbongo presse na ba ekole bene na ba Kongo za ba yombe donc makamzo na ngo bien. Parce que aux Abe Moutaba Congo, j'espère que oui, papa Biso Simo Kimbango. Tout le monde va tirer le 1er avril comme férié. Tant que Moutaba Congo, Moutopeka, tant que bat église, il y a Biso africain, noir, au Kolobani. Et ça l'est bien, sauf ma cambone qui est né au Congo et au Bonga. Pour te comment reconnaître les ancêtres na biso, jamais te reconnaître les Mindele. Président Fatih, ma félicitation. Na mona gi asali après reconnaître ba prophète akenda ki na tombe Jésus na soki na Israël kuna. Tout le monde a ba photo dans journal asala on na ba Congo na kamba félicitation. Donc mona ba makambo na de Congo ko voluer. To pesa honneur na makambo na journée vraiment ba tiongo eza ma to fête comme a férié. Même il place moko azate Congo ezobonga. Mais to yibande siko ko tambola. Voilà. Merci beaucoup. Bozake Belé à l'émission de Binoël le Somi TV. Devant vous, c'est toujours Francis Kailenge. Tout comme Jean Souka, émission de Bisso, na Bossente bon copé sa merci na sima caméra et pas G plus KB à l'homme solution. Na Bossanité copé ça vient en chez vient en Cocoleta. Na pesi mbote pa ba na agence na ye na pesi agence na ye bo salate ko tinda ba biloko na bino bo jango bien comme un peu bien agence de voyage travel service business chez Coco Leta le grand frère de Olivier Leta na pesi ba famille Leta nyoso mbote na bosente ko pesa mbote bon pa Guy Lutona de mon frère de cœur na pesi mbote bon pa moi na ngana linga mingi mtalongolanga soni bongo Tom Kaka Isaacson TBKL comme la Tom Nabandeli Tom Kaka Isaacson TBKL les Brésiliens depuis Paris na pesi mbote bon pas Dodi Mukwa na pesi mbote pas kama na Selika na Lemba na pesi mbote bongo et pas je suis de cœur avec toi mon frère Sherbet Tanzambi Drigo Tanzambi Batanzambi Nyoso na pesi dans le cœur na bino par rapport à papa ndenga kufaki atika ki mabele oyo je suis de cœur avec vous na pesi mbote bongo pa ya papi kalala alpha kalala Chico Ilenge ba Ilenge nyoso je n'aime beaucoup et puis je suis de cœur avec Mite Ilenge
Nzambe moi yebi pa batela biso, restez toujours branchés sur le Somi TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Merci, bye.